Aux autres la coupe à vie. Oui. Tu te dis quoi? Bon, si on a talango, natalango peut sauter. Que ça au Canada. Kanda vraiment mingi. Moi je crois générique bandi. Pour venir n'endenga kufa na monate. N'endenga bakunda na monate. Oh. N'endenga bela na monate. Teza na monate. Qui sinon il y a théâtre, il y a un homme d'assimilé quoi. Il y a kufa. C'est faux. Il y a un homme aussi. Faux. Singa. Faux qui s'est vu na yo, etikala na maboko na o mebe osela mote ya musali mwako. Faux. Vrai ou faux? Qui maka na liwa ya vie sans souci pour yeba ke bo ba mu mabanga bo traiter ka yo ne mto bomai. Faux. Yebaka liwa ya vie sans souci. Wana na iba. Wana iba mouvement keza faux. Faux yebaka mais ça faux. Vrai ou faux yebaka na faux. Faux. Tango telema ko déposer fleur lubani na tombe. Tu n'as pas rêvé? Na yebi liwa na yo. Kufi na zala te zanzana biso soto. Nzela nange ke malam na sa malam otikelinga charge na lubaka. Voilà. Et arrive pas vie sans souci abimela na boité mais na yoka na sona osa musala na carnaval. Qui voit na. Na ka voix. Abini. Ay motivanga bi courage je suis avec toi. Ah vie yo za kisi. Nana kisi ko bona ko zango. Oyebi liwa. Kamokini nanga kamokini algon. Ko za na wa. E ba liwa vino hein. Oui. Mais ba ki via kufa bona ibate. Difficulté biso to vana ngaba ponga na mwana ngaba. OK. To vana ngaba. Ba ebisingana ke no répéter na groupe Maboke. Et puis ça na Gombe na RTNCD. Alors on a bien vetito. To ke rep. Côté facile côté kuna. To lo nganda au 6h. 8h to za kuna makolo. Baye bangoyo bozelaki bakolo kosekisa metisa mais comme météo ni à masolo qui comme tu topé cassé ça comme ça il s'est fiston bakolo kosekisa chaque jour pas mikolonions na RTVS 1 à vrai dire métis c'est qui a batabandundu Tito mutabandundu yana biso après nga météo mutabandundu c'est mutabandundu batabandundu to bela batumbo muté. OK. Bipendo mama na balaki ona tangari fondation. Olinda benda ki on. Izalaki makambwe. Kalonga ba ya chaka bipendo. Bazira baba ya ba mama. Ngana zongisa baseki na biso. Kalonga babu yo. Imanari banda. Kalunga mama na balaki ona tangari fondation. Izalaki makambwe. Ngana mati. Et spécial Sunga orphelin. De soutenir orphelinat vida. Akata orphelinat vida bolingonde vandi. Ndenge okanisi baye bazotelengana. Nzamba pambola yo. Orphelinat vida nzambe atieli sonae awa. Eloko nyonso za nango. Yaka contacter orphelinat vida. Misolo na yo okabola ngona banani. Orphelinat vida. Ici quand bazo bana baza orphelin et baza délaissé. Nzamba sunyo na moke kanisi la orphelin. Orphelinat vida eza train ezolokota ba orphelin botie essence pour ekoma la destination. Nzambe na lola mona bina pambola bina vraiment azongisa ya ebele. Comment na o nyuso bosalaki. Lelo to isuna lisolo mosusu kosenga na bino ke tozeli bana esika ya monene. Tozeli bana esika ya kitoko. Tozo futela yango chaque mois bana na biso fo balia bana na biso fo bakende classe bana na biso fo balata bana na biso fo baza propre nasepelaka na donner oyo bango bayoka mbongo na nzambe et puis basalaka nzambe asengi parce que eloko nzambe asengi na biso ki nzambe tu m'as donné cette vision. Mais je ne vais pas travailler toute seule. Bah, bosser le cas, bah, provision est tout autour de moi. Nayango, Soki Olingi Osunga, Bengabiso. Na plus 1, 64, 75, 33, 43, 10.
Topé, Bengi Bissona, plus 243 97 666 66 04. Oui, je confirme des boutiques etikala moko na République démocratique du Congo. Miss Lo boutique a memeli biso poto na Kinshasa. Ah, merci mingi na maman Laura na ndenge o memeli biso poto na Kinshasa. Bonjour madame. Bonjour. Ah, les amis, Miss Lo boutique, tout est à l'arrivage de la France, États-Unis. Nous avons un prix de Kiko. Contre Kiko. Non, quand la biloko so sont baya aya Tokinte boy. Ah, Tokinte. Ah, les amis Paris, États-Unis. Les amis mélange D'accord, la même différence tango parce que le rangezo par colibo, tu fois détenir au tché papier mouchoir non style non, il pas habillé pour de ça à 48 heures. Ah, en tout cas, ma qualité na moni hein. Moi na mama kobuka na te. Soko lingi olata kitoko pe baye bayo yaka mbangu na Miss Lo boutique. Nengo okokuta basapatu bilamba ya basi maquillage mafuta ba parfum pe biloko mususu te poto kiti na Kinshasa. Pour mon biso ezali pas cité. Tozwami bongo na avenue Victoire numéro 5 commune de Kasavubu. Topo bengi biso na téléphone na plus 243 85 64 11 889 0033 78 33 03 749. Moi na maman kobuka na te yoka lisolo mama Gisnovitz yene coach le poso ya nzoto na bino ayena bakisi ozo traiter ba tempo banduta baboko na ndenge oyo pesaka mbindo pe bosoto na kati ya nzoto na bino lokola poche des yeux ride na elongi vieillissement o profiter na cash ne okoma kobomba elongi okoma koyokela nzoto na osoni kobuka na te lukaka ka mama Gisnovitz okozonga lekeleke mwete ku mama na ngai babi mama Gisnovitz azo soigner nyonso etali loposo ya nzoto na bino yo muto betela batampo esala keza mvete silaka te elonye nzuluka ekoma lokoma batume na depo makala yaka po toyebi docteur aza kaka moko coach aza kaka moko kozwa ye eza nango facile aza mpe na Facebook WhatsApp basite nyonso ya internet soki olingi ozwa baproduit na ye livraison nango eza partout dans le monde tobeta w bolingo na théorie ezanga moniokoli mais sur terrain kotakoliki boma moneto monaka humanisme yeye chéri okwaki wapi papardon ya baba oyoki soni te. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya Chebiso TV. Oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na napesi moyini nanga mbote moyini bonjour moyini nanga bonsoir. Émission yo. Voilà. Mbote bala nyonso ya Chebiso Télévision, très heureux de vous retrouver encore une fois de plus sur cette chaîne Chebiso Télévision, la chaîne qui nous ressemble. Déjà plus de 149 000 abonnés. On vous demande de vous abonner très massivement. Pour la première fois que vous avez eu l'occasion de nous suivre, appuyez là où c'est écrit en haut s'abonner. Ou cliquez, évidemment, il y aura une cloche qui va sortir. Appuyez sur la cloche pour avoir toute notification sur cette chaîne, la chaîne qui nous ressemble, chez Chebiso Télévision. Essaye d'abord. Après, on va nous boire. Et monsieur Zagou Moko. Quand on y a ah d'accord. Voilà, merci à toute l'équipe de Chebiso Télévision. Chris derrière la caméra, Denis Monsol ainsi que Elias à la réalisation. Merci à vous, des héros dans l'ombre. Voilà, merci à Madame Jessica Longonia et la Fondation Action Rap. Merci à Maman Aminata Nongala Bilé. Merci à Yann Nongala Yanzambe ainsi que Charline Nongala. Merci à notre groupe Jean-Sine Mobilambaka ainsi qu'à l'assistant principal de notre groupe Lévi Paye. Nos soutiens à toi, Biso Bandalo, Abana Bandalo. Le Tozana, Moko Eba Icon, il y a monde théâtral na Biso, au nom de président Météo. Bob Marley. Bob Marley. C'est Nazo Tanga. Bob Marley. Président Météo, bonjour. Bonjour mon frère, comment vous allez? Oui, ça va, bonjour. L'émission c'est bilingue en français ou bien en anglais? Bilingue. Ok, ça va. Bonne santé. Ouais, par la grâce de Dieu, santé Zagitoko. Oui, c'est mon mine. Où t'es poto? Sport kaka. Au sala sport? Oui, na zongeli catch na tikaka.
mais ce qu'on a son gars ko buna na age comme na yo mo ko bi da defexer azate et dingue fufu pour bobandaka na yete oh maître cobra o kotolo kombo na bino banani kama Batman ba fufu ba kero libinza batika ba isha ba siko yo zongeli posani ba zongeli pona encadrer baba no batikali ba mettre la dikopo bango tout batikala na force moketa waba donc il faut travailler na zongeli catch ndenge na ça. Voilà, un mot na abonné na biso sa Biso télévision déjà 149 000. Abonnez-vous. So vous belé nous bonono, vous bononné, s'abonne-toi. Ngape na abonné na mapa na tour nanga. Chaîne ngo so français le beto bande ngo. On a vu français de France, français à français. OK ça. Donc vous s'abonner, nous bonono, vous bononné, ma bonono. Ma bonono. Ah, OK. On bien. Mais à latin, bien, pas sango dans l'église. Très bien, voilà. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, tous soyons na ponayo. En tant qu'artiste, artiste météo, mais avant tout, le loyo, mokil mon babaye bio, star icône ya théâtre. Respect belé na oyo sali na oyo sali na. Ah, merci. Mais avant, au comment qui. Il y a un parcours. Oui. Alors, le to me ko beta mo lisolo na ba o ba yebi kaka ba monaka météo mbala mo na TV. Ba yebi tant su ba passe mo roté ba blomo enduraté pour le lo oyo figure no so ba moni mais ba tito de la rappeur au manki. On va un peu essayer de parler de toi. OK. D'abord ça moi oyo ça moi mo comme malam te ponanga ndongo baki. Kulu sans souci que son âme repose en paix. Akufa le 23. Les alagi lobby. Oui. OK, donc lobby ezalaki journée au tolinga ko maté moi mawaka na famille ndenge ezalaka na ile émission na boyaki mais le londe obenga shika benga OK na ipa waza leki oyanga to bane musika et pa rock bodo to bana ye na ba fox prince ngale mansele to zalaka na ye yanga benga na ko sala émission ya lelo donc parcours na ngezali moi j'ai fait un cordonnier parce que mon père azaki cordonnier na tongaka noko nanga azaki tailleur couturier maître na sala coupe sa patron c'est-à-dire na talioka abonné biso que na tongela ba nyoka longo ba wera son ba jibe piana tant baza wenge mobimba 4x4 ouais bilamba ya skol parce que tozalaki na directeur abra Congo comme on a eu Pombo mais c'est Pombo bazo tika blo na télé parce que grand frère sans souci que son âme repose en paix yenda zaki na télé na oncle to balaxika ko tonga son authentique na to tonga na tongeli bango to tongeli ba ndeko na biso RTNC ndena so ki be chance ya osala kuna na sala pe na RTNC la dio sur la langue nationale malheureusement ba directeur na nganya surtout ya RTNC ba kufa héroïne zaki aux DRT ba vena biso nani ay pam monango. Mais est-ce que tu aimais ton métier là? Parce que derrière est-ce que les gens qui ont parce que moment est un peu difficile? Non, exactement musala comme métier parce que nanda otonga sapato il faut moi mingi na bande ko alors tant via bisinga ngeno lo tonga ka pamba kota pe na atelier na biso ndena bandi ko apprendre nga ko tonga ko cha bouton sifflage tout ça na bando ka telamba ndena bande ko tonga mais banyoka longo na ba jibe pia ba bitenga na ndola tsabango e ba ka sponsor. Ah d'accord. So ba ina ba wax belé to katikati ba musique na bango eza to pesi bango ali batongi na concert mo ezaka na grand hôtel avaba panzana avaba kabwana bilambe sila kutu leta na yaka na mbangu na jipa pra Congo ti na kati ya grand hôtel ba mo ba yeba teke ngam na ndoto nga bilamba wana. Wow. Ezape émission liboso na sa na vie nanga na lobela ngo. Vraiment merci beaucoup. Ouais. Alors et on qui peut intégrer monde de théâtre comment? Oui, dans le bango mingi biso mama na biso nde balinga ke mingi na catholique ezali ba manifestation sa catholique mama na biso que son âme repose en paix maman Ariette mon pépé nde bande ko sala ngo mais papa manda sala ngo mke mais maman nde azala ki danger ba cardinal Malula ba Chao ba ope auto kufa sikoyo Mosengo bango tout ba yeba mama pépé so ba kutuna nde ba kenda nde azo sala mo pe sur place ba kenda ko
baze belé kuna tamba sango ba to kende kenda ba pa OK mikolo ba papa ba kenda maman za kuna peut-être yem to sal do landa ya za idol na biso et le ba kulu tunanga Laurent Sokoko ya Laura oyo aza patron wa zo sunga bato na ebisa ko ya Laurent Sokoko mwana nzambe ba wanga na yekutu soko yo sungi batata ba wanga ni o esa on elo wana pe kisete tanga ndo sunga te yes basala ebongo yesoki alala aliaka dollar elala te so dollar elali na poche ne mabe zangai je salue ya Laurent Sokoko donc depuis Angola Francis Bokongo chafwa na Petrangol donc on a le baba yebi que parce que ba kende kuna bazala très bien ba yebi que biso icône ezala ki maman nde azala icône après li ko nganzala donc ba rep na ye vie pa komo kende papa et ba spectacle excusenga on a corona na mboka et le spectacle au mona via zo kende spectacle ngana o memeli ventre na dans libumuna na mto no simba no simba so na kina tire libumuna ye après au mona a joué ici des bandés ko pesa nga pe moi bien mo boy parce que les qui nga pe gi sans souci à na Paris ko na pe ba mbote e pe bandé ko meka ngo susu mais na mo na nga jo mateya a surprendre nga Nathalie a monika ba publier ba photo à la titane scène papa je vais me lancer maintenant oh papa non c'est inné quoi OK ya on a le baki bani na mer koko na bango ezokende mais pour le moment za ngande météo non maintenir bon pende baye so biso to za la pété via za tenga na tikali ngana za te bana bazali ba petit frère bazali c'est ça parcours na wana après wana kotonga bilamba tout ça maman koti biso ngape na bandi yango na bandaki yango na 75 okoyi ba 75 75 OK pour biso na France to baga 75 bilo na Belgique 75 alors bandi yango wana ti na ba lokambandia ya kufa batu mingi na bandra mo bakufa lokambandia ya kufa maboke ngali makufa mame waso akufa epenge bicha kucha ba vient na biso ba réalisateur na biso na mwana tsusu akufa et puis bato bakufa bele na vient na akufa ba nyoka mfromo ngutu masumu pe akufa masumu azali donc c'est ça. Mais est-ce que autant au côté au fond de ce pays le monde ouais pour to yo karaké monde on peut za monde en na une époque na bino soki ko ngo ezalaka kaka to et ko komande na ba génération oyo tsomata oyo ba difficulté ni okutana na ngoto bandis côté parce que obike obande ko yimengo tango mona ba yaya ba sa ko memele mabumu o memeli bumu na ye tout otala pe ba vie mususu na ba TV tango koti ba difficulté nini okutana na ngwana o tom se ko so ke zaki posa na ngati na tika na ngaka difficulté biso to vana ngaba ponga na mwana ngaba OK to vana ngaba ba ebisinga na kene o répéter na groupe maboke ipeza yaki wapi na Gombe na RTNCD alors na obenga vetito to ke rep côté ifasi côté kuna to longwanda au 6h 8h to za kuna makolo on a lo ba simolo wa yebi yango ba belle matondo 5 fois père chara nanga yebi on a lo bana ko sakate makolo ale retour jumsu na bivie ngana le makolo nzana mo amke makolo ko pasuka ngana se esa la banzela nzela donc ba difficulté za yango wana ta on a bandi et puis pose la caméra passi caméra vraiment ezala ki na onté pour to sera ba imatique ezala ki na onté alors si na comme coller pe mambo na mena passi tant via c'est blé blanc couteau dialo azangi maloba dialo desiko mbape na molia mboko na mo chabon mais ma carnaval na makolo papa wepe na ndako bukani we na salon zeli batu balala uzuba oreye o checheche utandi wana olali 5 heures ba père ba musala olongo côté na chambre poche via zate donc to uti loin na musalo ya musala yango folinga mouvement to uti loin na musala oyo yango ba bandi on na ba vitesse android ba obenga yango na vitesse android des obuka na pa mama na display bukani ba touche te koi les arabes ouais les bis tout ça ba VHS on cassette de VHS ce que ça nango a obeka papa ezongi mezo DV o to benga DVD wana aggraver mission longa que nous tikata na mbinse le komona crac ba diko kale ba mo ba vitesse android. Qu'est-ce que tu te dis aujourd'hui génération o ya lelo ya ba théâtre pour ne pas citer le nom ya ba mususu tant sona ko lese bango otali bango lelo otali ba maboke ya lelo we comment le kana ba TV
Notali Penabino. Tu te dis qu'il y a une grande différence? Ouais. Pourquoi il y a un bon facile, tout différence? Bon, différence c'est ça, makasi d'abord biso to sala yelo ko ngo poto le kana TVT. OK. Biso to sala ngo eza profession na biso. Boulot que na la na tongo de bat bakenda parce que j'ai fait aussi na zaka agent para Congo na sala na para Congo. OK. Na sala 23 ans. OK. Na zaka agent para Congo ka ba poto ko kende kozonga nde to sila na ki parce que OK poto na OK pona 11 jours na ki ko na sali 3 mois na poto. D'accord. Alors c'est que simbete na lo ba musala. Alors, biso siko, moi différence c'est ça pour nini. To banda répéter makasi. Et en plus musala na biso pia kezala ki makasi ero wana. Banda sana ona bolingo. Bolingo ya musala. Yango mona ba musicien kala pour ba somba voiture kezala ki passe. Ozo mona ba comédien kala pa somba kezala ki passe balinga bolingo mais musala ngo valeur ezala ki vraiment honte. Mais tala siko ba comédien baza mituka, bazoenga ba keka ba poto, bazoenga ba sani na nyoso na sima vitesse centro. Babona musala nga ezaka action coupée to le kate donc bisovement bati tengesa na oya kufa na bisaki wana pour le kaosa le loko ba elombe sukali yo ba mona boy ba yandi mosi oyo zo mona voilà même dingo ya ko sala théâtre ya kokate na groupe sans souci ba zeke que son âme repose pe ba zefi oya katia lubo la zefi to na pesi mbote na kangala machine de guerre azana poto mettre nga kai mettre jaguar donc pe baba mbote place na mona ba mingi na poto musala eza pasi papa donc bana biso nde baye na vitesse oyo ezapi malamu mais biso ezalaki mwa pasi lelo na oleka na TV boyo aveni kuto na ovanda en face na ngasu na bimika bana meteo kalizale mabongote kalizale mo na TV ba soko leki na zaidi numéro 1 te ba oyebi te ozomona soko bano ba esko na chance ateni ta fongula tala ba chaîne tala ba internet est-ce que bomi musala to et puis si on se plus valeur bon et bomi côté mon côté monsieur PCP valeur PCP misala parce que ebiso to sa nzonzi sona ke bo peut-être mona major bisali da futanga $200-300 titi kalo ozomona baleki na ngai ona pesa solo gisa susasa na poto to kende boye $300 alpha bokole na zolo bana alpha bokole mais si ekufi pour nini nzonzi ke comment na 7000 francs telaka papa nsaka la yo to no pesa 7000 azonga pour nini internet est bimika pas abomi CD c'est ça comme tama ya ofele c'est ça vous comprenez ils allaient bien ba série wana ils allaient qui ya nzonzi ya CD nande komisiko ya moto wote musika parce que ba théâtre ba star ba bebele wana biso zaleka kaka mona utangi po enga na sa théâtre biso to sa théâtre oyo phénomène sobele ki nanga combine lando ayo to benga la di lelo baza ba respect na otinda Charlie Videle wana za peintre na makala ba pour le coup ba botami na nte yo bana ba misa to na vie de loin et sobe ça respect baza na pa na makasi donc ba c'est na biso to za ko mona kuna ngadiaria masumu omona kuna sans souci ba venya mniamo ozomona batakinga ozomona batu biso babenga so bata bavenga lufa balokulu ke son âme repose en paix ozomona mama Chako Jackie ke son âme repose dozomona ba série wana ba série ezali te go te ezali biso o ba kuma benga so le biso bato akala bato mon dieu et comment appeler mo ni ba mo sala kota mo ko boso nzonzi ngeleka te ko benga o te katao biloko wana mpe komela ope déjà po bakatanga na oyeba ndeni bakatinga mpo nga nazala ye wana te na lisolo nana oyoka lisolo te bayebi ke moto wana aza maître nga sala bajete defo oza mabele bayebi ke yesu toyebisi bakati ye mabe mais nazalaka lelo so oyokatinga nzambe afongoli nga kote mosusu anini oyaki kocrée siko ya yo moko groupe na groupe nanga moko na oto kocrée yango na 90 nde tindi na créé groupe na ngai après si lelo nzamba fongolia pe ba voyage na chaîne moko na banda na RTP pas passer que jamais na radio télé la puissance OK na banda wana na ba José de Jésus wana ba to bandi wana mais avant na banda wana yanga mo mais na banda ole wana pas vieux antenne ba RTP c'est boy na OK
Si Léon de Natana 6 chaînes. Nation nationale sensation 7 chaînes. Wow. On a les Kanzamba Pamblon à l'écart, une foot à côté. RTVS un abandon depuis 1998. 2008, c'était national. 98. Antenne A, TVS 1. RTVS 1. Viens, mon bébé, ça va émission, tu as ça bien. Moi, tu as calme, mon bébé. Pardon, parlons maintenant de. Tu as le témoignage, hein? Je suis choqué, non, mon bouquet. Après tout groupe Maramulio c'est Salami. Tu es en plein moko boy les biso boy trio moko boy trio d'enfer. Toko là toki jamais relax sa soirée. C'est un total le ko na métissa. Métissa ya kana ba en plein na mo. Et on est qui bando bien hymne national. Voilà. Donc toko là la té. Soirée spot et bandit. Spot ngam na ndo chafu. Baye bangoyo bozelaki bakolo kosekisa metisa mais kometeyo ni amasolo ti comme tu topé cassé ça comme ça il s'est fiston bakolo kosekisa chaque jour pas mi colonions na RTVS 1 vraiment moya de mamelesi c'est ça des années 20 ngam na sala ba voana to fandi na ngopena ouais chaque jour photos de l'épisode à Sika ouais photo talent. Après un moment, on ne peut pas piner Sili. Piner Toboki et Koufi. Oh, on a comme président de comédien. Via Tkala Nanga, on a invité tout le monde. On a créé un partenaire. C'est quoi? Ça, c'est mais la binon genge. Bosangana ka poba mais la binon genge. Ou soit, ezalaki elo komoko boy. Yo mais là bango mbongo. Ou soit, si to mudalinga moi c'est muninga ni ne créer que loko na boka bwana bino. À vrai dire, mais César qui a battu Bandundu. Tito Mutabandundu, Yana Bisso, après un météo Mutabandundu, c'est Mutabandundu. Batabandundu, Bella Batumbonte. Ok. Bavimbo Sukuria Puangaza, Nicolas Melambonte. Bavi Laurent Batumona Bazaba Melambonte. Badidi Kinouane, où il y a des sabatonions son bongo. N'Afrique, mon baba, take la diamant, c'est lui. Amela Mutumbon. Et ça qui n'est. ezalaki DG au azan RTVS MC Fore mambo na tayi kumbo awa azwa ki moi problème kena musala papa nde basala kaka après baye ko longole musala ndenge nazo sala émission boy na sala émission boy balandi kaka tant so balongolinga musala après bon donc moi production les gars ezalaki te balongola ki musala après lobi kena lokola métis ezalaki yanga na kena métis na ngai balongole musala ya kena métis na mais siko ngai na ko kena ndenge na te. Alors, il y a des métis il faut ça la chaîne pour métisser ça et bandouler. On a son habité. Na mona na nous sport nango. Après na ken na go kenon de monate. Ya monga na. De nos amis tali bosso yo boma métissa. Te yemo te métis. Ya kena métissa na ye. Métissa na eza météo ti to sai sai. E kenda ki to kebiso tout mais na mona chaîne te. Yo no moni chaîne te. Obi fo mona no ba sport. Le quoi na zana na chaîne. Pas na yo. Le quoi na zana na chaîne na oleka. Nazela na boye le quoi kenda kabino a ça la chaîne. Ti le lo banda c'est faut ça taba 10 ans. Na c'est au tambola ka la chaîne. Toujours je passe pas sur la chaîne. Tozongi. Mais bino ambiance c'est ça nango. Ouais ambiance c'est ça les kinanga fisto to changer ba kombo to benga na sou ba titre na météo na fisto te. So to kutani ça benga le vieux mon petit garçon. Nga penga ka petit mon 15 Grégoire. Oh, siko tito to benga ika mon général pona mukuse ne ala mutabando bajara mukuse bana kanda ne général nanu na tayi kombaza kanda bajara mukuse. Donc c'était ça et on te créa comme moi tant déjà accueilli on aussi mais alors ceci aujourd'hui un producteur à mon année à Tchétchène na mo moyen Burundi maozong c'est métis. Bon to sola ki na mona papa Adolphe Muzito ou aza DG de lo Benate Muzito to sola Alida Katonda to sola Shikito di lolo azana États-Unis bazo so idemo ko boye bakoyi ko zongisa eloko wana mais mama Benoît tabenga ibiso to kena na chaîne to sola ki to zozela ilo moka moke baka sable ka pam to démarrer métis ça to za to kufate. Mais est-ce que ça il s'est là tourner à tourner de pona niaza artiste comédien non à cause de la patron tout ça mais ça ba patron be ba na mbongo baza ba joueur mais ba beta ka baleta ah ouais pa bimbongo benga nini mbongo pour ndenge baba na kimukolo na biso tant papa na ngaza envia lobike
soko bongsi mbongo poste obongsi net $500 poste chez sila yo ya mbongo sani foluka mususu soko lokoti 1000 ba mo sucia 500 ozaki na mwasi ya pembe ya nzoto mikele lokola yo boboyani ozwi mwasi ya pembe nzoto mikele lokola nga est-ce que wakanza su yo mwasi pe kaka na babosa bolingo remplaçara bolingo mbongo pe remplaçara ozoka ndenge ta remplaça pe via imbi nzembo bipendo mama na balaki ona tangari fondation olinda benda ki izalaki makambwe ngane na bakisi mususu senga bimanari banda kalonga ba ya chaka bipendo bazira baba ya ba mama ngana zongso baseki na biso kalonga babu yo bimanari banda kalonga mama na balaki ona tangari fondation izalaki makambwe ngana mati ya zate me ya zakaka kalungo wapi ka joli to boka ka bon bipendo za mo sa sanfite ko linga ka muntu ndi bosala musala so bokuta ndi duye beta na to sika na zaki mbala kalunga mone mo sino bozayo basu no babunda ijeli ta na yako lokwa oyebi to tsika pardon ko bebi selanga emission te nga na zolo ba na bebi site na panzi émission za na ozona vrai faux ko beta nga makofi to kubima na plateau to zali lelo yo le bezaki anniversaire ya liwa ya grand frère papa na biso sans souci que son âme repose en paix place à Zali lelo soko ta la groupe ya vie sona ketala soko zota la groupe ya vie oui tu te dis quoi bon sona talango na talango pesute pesa okanda kanda vraiment mingi moi soka générique bandi po vie na ndenga kufa na monate na ndenga bakunda na monate na ndenga bela na monate déjà na monate ni ne sala ko monate j'étais pas là j'étais en Iran OK ba premier fois na kepoto ba meminga na ba Didienta na fondation di salisi na Edi Kilombo ba mimisu toke RV akufi na senginzi na ya na benga Pinto boss Pinto na Angola Joana aya yem ta donné avion na monde entier muta donné avion Pinto na benga ya habité koyate biso to bata bandu abino loko kepoto sika ozana contrat vanda na tuni pe ba producteur habité vanda to peso koma mukyo sanini de kufaboye omonate na yate ça fait mal yango tilelo soka pese ngo banda excusez corona zamboka fola ta kashini soka ngo banda na longo na talate estira abo mais jour mo na talaka na musala legi na biso poudre to sa musala bien asali musala bien mage ba départ des belé et ne bien que na ifsaki ba départ des belé. Bon, il n'y a pas personne qui réponse de départ et bandana Zaiko, que jazz, Afriza, tout ça. À répondre au bon. On dirait. Donc, mais bazo va évoluer bien. Mais la famille n'a azana famille. Moi ni tena. Bon, moi ni nezala ki tango, moi ni ba brasserie, bande ko pesa moi ba 100 casiers na ba groupe. On ezaka vivre moi autour de 100 casiers na ye. Aya tikeli per 20 80 akabali groupe na ye moko. C'est que le cas va catastrophe ou y a des le cas va se sponsor ma sang mais c'est-à-dire les lots non il y a sans souci dans groupe on dirait bon tu es un groupe sans souci on dirait les un groupe sans souci oui tu peux comment les aller et quand vous faites pour ceux qui va bien mais la famille tout le bien yo biso tozali te toza total ka poto tia mwasi mado bien lo on appelle simbote belé pour ngape nazana disuti tout le monde na musika mais mado azali na bana ba holandela si a un problème nga pale kita tala botolo bana biso mais ko kufa tata batinyo so balongwe na bango eza groupe na biso mais pour ni yo mo zaka ta initiative te yo sana ina putra boka bolata nazala ki na mbwa mo na ndako aza makolo 4 mais landa kanzi na moko angina nzia mbalete parce que nga un groupe météo oza R1 aza sponsorisé par Bracongo School bango bralima so na sanisa ki nga longo musala koto ya Bracongo nazala ki engagé oui kuna ezalika pona superviser so bayoki na komi kuna esimbate très bien neti onde muza awa de ozana basimbale oyoka bayoka so comme misato moteke ko violo kilangani te exemple exemple nazo pesa na bite kiza so po bio basimbale kitoko botolaka te na balabala zomona vina salioni osalinga mission ya to so madame ayo baninga très bien
Nous allons continuer l'émission la biso. Il nous reste encore le temps. Hein? Ouais, encore 35 minutes. Il nous reste du temps. Aïe, 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 aïe. Tomo qui est la biso déjà vers Nasuka. Président Météo. Yaya. Na choqué moi mon qui. Choqué ngala ninga biso choqué to sito ici là ni tête beta ni makofi to sila ni. Faut gagner. Toko takana ba vrai fomba la moko. OK. Le photo bonga mana vrai fomba la moto ko. OK. Vrai ou faux? Président Météo qui sinon il y a théâtre il y a un homme d'assimilé d'accord il y a quoi c'est faux il y a un homme aussi faux mais Bobby n'a venu ba panza yo sangwara ndoki na venu tout yo kudu bako ça so ba jeter bana mike bako le bilo ba ngati baloba bongo baloba yo pumbwe yo chauffeur nga recevoir na venu wana na landela kids avant de to fana mais nga suko moni ke ba kosi pona za suku na te na tika bangaba na koma nsele suko seki na zolo ke ya suku ngaba c'est faux nga na longwa ngaba venu okita la place na vana ça te fait quoi toi votre traiter ba loba bon et ça la bien na linga ga wera son le roi de la forêt to be la we raté te na pesa embo de pa lo ba soki batangi kombo na yo mingi seki balinga ko so za vedette bien star ya mboka ba otanga kombo te c'est ba beta okara monde nga so ba otanga ta kombo na zone de ke sala nga bien c'est que naza ndoki abandoki surtout les lions de la tribu de Juda zakat nanga Jova Rafa Jova Jiré zakat ndina oh bo bino bataka kisi bokipa na bino te na bino na bano ya mkemike bozo sa misala sika batakisi wala ne di bino bote pour nga vana ya yo le rosene banda na bi talika yo talenga te mais yo bande miso to so na kisi niza yo ita ngate o comprendre biso ko bata Jova Rafa do nzambe na kombono to bio comment biso hein comment Jova Rafa Jova Jiré Monique wana ndoki ozana ndoki na ngona kote kuna oba ngota komba Jésus Christ de Nazareth tanga Jésus tanga ngona lingala doba Yesu Masia tena du français Jésus Christ de Nazareth on dit tonalité on tonalité français non je parle bon français moi je suis pas français mais j'habite en Europe je OK oui bah ça OK et ça le quoi mondele moko na aéroport fona le kasibistan 2500 € na na 2000 pam 2200 na zanga 300 €. Donc ba 1000 francs na biso ekokana na ba sa € na chana kati. Na ikabo na wana na Italie na le kabo ndelo na Italie. Alobi anglais bande te suka na yoka momo te. Na bi singa na zongi. Era ça quoi compliqué na moni osa sino ndiga benga la police na bité. Na bité musu anglais na biso. Mshi wene hiki wene tirikodi kisasi wene muleti wene kiganda kota makafama kasangu luka tano ajo atuni muto langi ni alobi bobe batuni yope langi ni olobe la ki azo kaka kota oleki mbamba na leki na gimbala wene hiki yontu rede boga wene hiki wene tirikodi kisasi wene muleti wene kiganda kota yango na ndoke mayele c'est faux na zando kite continue. Vrai ou faux, président Météo? Vrai ou faux, tu as l'émission? Loba betanga biloko makasi beta biloko toleka loba Paul Tosuwa beta biloko. Vrai ou faux? Ngam na le yana biso. Ndebo lobaka lopate. Gabe mabengi musunya bana ngaba ese nazokosa makamna loba. Hein? L'honorable vrai faux qui ya papa mutinga vrai faux qui se vient na yo etikala na maboko na o mebe usela ngote ya musali mwako faux vrai ou faux okimaka na liwa ya vie sans souci po yebeke bo ba moma banga bo traiter ka yo ne muto bomai faux vrai ou faux oyebaka liwa ya vie sans souci wana iba mouvement keza faux faux oyebaka mais ça faux vrai ou faux oyebaka non mais ça faux beta biloko toleka papa dernier scène théâtre OK il y a vie sans souci titre nango ezalaka ni titre nango ezalaka surprise fongola motema nga na joa kana fongola motema tozaka na bafololo tozaka na fongola motema zaka surprise te fongola motema muzoboya boy point te fongola motema yonga na joa na fololo
Bon des groupes sans souci. Surprise des arts cantine. Namona ngote na tiko ba surprise te loba tanga na zaidi ba sali surprise na ba mais on a ebigo dernier pesa yango fongola motema na fongola motema au joueur rapé na joueur rapé après via okufa après na voyager vite ko okufa donc comment cimetière ta on a yaki na po vieta ba kundi pe na zaki na ngate mais jour na ya na uti mboka ba na ye na kiti na aéroport na lali na bandeli matanga après une semaine allez démarrer mutuka na ba famille toke na chef fleur des ara toke na kulutu tant téléma pour déposer fleur au bani na tombe na baravé na yebi liwana yo kufi na zala te zanzia na biso soto nzela na ngeke malam na sa malam o tikelinga charge na loba voilà point le bifo qui est faut via tikela makam que na loba tikelinga charge ni atikelo ya libota oui na na charge ya ibele yo kasi charge au charger ba téléphone na charge kungwa ti Sébastien ndero baba yebi te to boka na tikela yo na kangi ku papier na tikela na ngayo ndima kina sana lobaka wana lobango ke utikelinga charge wana lobango beta biloko papa kola la tête tous les. Ça l'est fini pour aujourd'hui, merci beaucoup. On était là avec le président Météo. Autunité dans cette bataille mariée, autunité avant théâtre, autunité est-ce que ndenge gereza na mboka kuna biso ba artiste community tolo banini nde ba boito la ba Pentagone autunité na tuno wana la sinyo na kale avant le tuno wana yona kalunga problème nini kalunga toza bien kalunga joli toza trop bien wana leki nanga pe yo makambo so chara kalunga kona linga mingi abalati bonga pe na bala na mosi nanga yebi wapi alliance hein kalunga la ta alliance alliance c'est ça nazo sokola mai ya potopoto ya nini ya savon de kitaki tala na vélo libando mona alliance sangiza wana exact le 30 juin wenge ba obeta ndule bamba senga ki tozana mona banenga ba Pentagone nanga kuna kima na ngelo kongo l'état pe ba pexi sur Pentagone ba pexi pe concert hein te ndule za ngana okinde ndule za te ezali OK okinde oza ezali mais na okende te parce que makile tangi trop na souci il y a quoi entre ndule na makila bon soldat moko oya auto kota rambo na biso oya kota ki na ngambo na beta ki masasi wana tant ka kufi salinga pasi nakinda ko simple susuti mbogiza na pasi yoza contre ndule wana contre te ba bete zabe pona kolongola bat ba stress mais ngande labo otekela bango otongela bango bilamba ça te fait quoi aujourd'hui so moni bango bazongi réunification wana te ça la bien et puis ça va te musumi ça la ponde bazongi wana kolata na bat musu bazumbo balati bango ba yemba eza bien ba manda bazonga suna ba forme il va bien gande la coste na jidol oui ponde bazala la coste bango tunde batebe mutoleke wa yemba te Emile alias la coste aleke mais bango to wana et puis les jidol aleke bango tunde bazana ba les deux wana baza mystique bon bazana wenge 4x4 te bazali na wenze tamba benga ke wenge musique maison mère ba on ezali nini wenge te tolo bela 4x4 yo la tisa wenge maison mère to 4x4 yo seza wenge papa ya manda chance ko beta so ba combien on wenge Mélodie n'est plus akunda kinde kona biso wana azali mwana za bon mutu so so akufa ta mabe oloba mabe nete mais azali na mabe net yo semaine prochaine so akufa est-ce que biso toloba mabe na toloba mabe to ba ozali bio ya biki semaine prochaine mais juste après yo ngadi non nga ajizana na papa yo bana mikende bo ke bo sa la vitesse Android ne miso sa ba musu ba so la ngote me yo mwana muke osali oyambi tata isa vitesse Mélodie azaki bien ko rezaki na ngambo ya biso ya Congo Brazzaville akufele kuna nzamba tie maboko na ba président Lombe ba mama via basa to ko sala ba opi basaki na ya ubatama sungi ba konzamboka pe gouvernement ba tie maboko poto zaka na mama mibali awa to mama Denise Nyankelo première dame to mama Olive so premier ça batika biso te maboko sama ki corps po to po noir ya Brazzaville za non cher kolongo Brazzaville ki ça cher e ko 50 so 50 cher no mo organisation ni boaka na bongo baseleke to sombi badra to sombi kano nini wana tintani te ba ibiso ka mutu kwa sasa boyo bwana kesi na groupe ni mtu na kesi na ndako et puis wana antepesa na kesi munene antepesa kesi ya président Masumu nene na simba question
nani asimba oxygène azawana modero azawana bodo azawana yo tchaka mo na NTPC chaque fin de mois son a tiens monke $400 bien comme c'est mission de so na tiens monke $400 na NTPC yo tchaka $400 so na tiens monke $400 chaque fin de mois abinga président lombena tuna to président ezali kamba benga te likamba to sa émission benga so to sisi yo so benga émission katani te on répondre kaka benga menaza contre pour balobi tout la tabateni Pentagone tenue militaire te banga ba yo kaka si bango pe ba soda ba olata ka tenue civile na biso po tenue balata ka wana eza civil ba we tout la tenue militaire c'est bango pe balata tenue civile te et que non la contexte te tenue militaire eza bango tenue civile eza biso ba tout la tenue militaire te to silisi to tiki yo obwa mo mabanga no me ya suka kaka tenga boka mingi tinete awa na pesa mbote avo boka no ya suka na pesa mbote pa boss munyanga fanda pena boy Kongwa de Sébastien place na la Luanda Ibrahim Kashita et arriva pe vie sans souci abimela na boité mais na yoka na son au sa musala na carnaval okivwana na okavwa abini ay motivanga abi courage je suis avec toi avi yo za nkisi na nkisi ko bona ko zango oyebili wa kamokini algon koza na wa eba liwa vino oui eba kivya kufa bona eba te eba liwa na nebika kufa te nebika kufa beta bilo to ken papa ça n'est fini que Bagdad va bote belé et dit kamina les dinosaures Gilembizi inspecteur na Luanda libele ya Nzambe na pesa bambote la coste muketonga et dit Badiata Fali Poupa di Cap la merveille Erchiche Erseben Mobutu Aigle Hermeteo na pesa bambote belé Ferigola leki nanga innocent batie na prison ka pali vungule mais simbité abimi na pesa bambote na pichu nanga o na linga mingi et puis balusa na pesa mbote na Didier Ntamo producteur Lidi Nzanza mero alambelanga na poto so na zolia kasite dilolo edi kamina les dinosaures Alida Katonda bambote sukuya na Prince Ngale Mansele sukuya ya Laurent Sokoko continue ya Laurent Sokoko ici Jiloka Loyalo ici Gilembisi. Merci beaucoup, on était là avec le président Météo. Francis Beaucoup de sa vie, on a eu à parler un peu dans l'actualité au surtout Loba. Mon numéro, excusez, n'a pas numéro. Oui, numéro on a pas numéro. Plus 243 995 28 11 au New Soba Landanga numéro nangwa. Bandila. Plus 243 9995 28 11. Il y a un numéro non. C'est mon numéro. Plus 243 9 9 9 28 11 ou 9 5 fois après 28 11 et si numéro aussi 44 43 sur un autre pantalon numéro pantalon 56 on connaît sur émission na yo on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Au revoir. Bye. Spécial Sunga orphelin. To soutenir orphelinat Vida. Akata orphelinat Vida bolingonde vandi. Ndenge okanisi baye bazotelengana. Nzamba pambola yo. Orphelinat Vida nzambe atieli sonaye awa. Eloko nyonso oza nango yaka contacter orphelinat Vida. Misolo na yo okabola yango na banani. Orphelinat Vida. Esika bazozwa bana o baza ba orphelin. Et baza délaissé. Nzamba sino na moke kanisela ba orphelin. Orphelinat Vida eza train ezolokota ba orphelin botie essence po ekoma na destination. Nzambe na lola mona bino apambola bino vraiment azongisa ya ebele. Comment na oyo nyonso bosalaki. Lelo toyesu na lisolo mosusu kosenga na bino ke tozweli bana esika ya monene. Tozweli bana esika ya kitoko. Tozo futela yango chaque mois bana na biso fo balia bana na biso fo bakende classe bana na biso fo balata bana na biso fo baza propre nasepelaka na donner oyo bango bayoka mbongo na Nzambe et puis basalaka Nzambe asengi parce que c'est eloko Nzambe asengi na biso ki Nzambe tu m'as donné cette vision mais je ne vais pas travailler toute seule. Bah, bossa le cas ba provision était tout autour de moi. Nayango, soki olingi osunga benga biso. Na plus 1 64 75 33 43 10.
Topé, Bengi Bissona, plus 243 97 666 66 04.